mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyanga masolona député ya lelo tokomi mardi 13 juillet 2021 masolo na député tokobeta masolo pour la suspension en exécution à mesure conservatoire conseil de ministres azwaki plusieurs mandataires sont suspendus provisoirement bien sûr en attendant masolo na député Matata Pogno a passé 5 heures de temps. Il y a Kosamba devant le juge Naye Lobby. Mais entre-temps, son avocat dit avoir introduit une requête auprès du Conseil d'État pour attaquer décision. Il y a levé à immunité à Matata Pogno Mapon. Masolo na député. Tozalaki na onatra lobby parce que kuna bandeko balansaki préavis, il y a grève. Comment ça s'est passé? C'est dans cette émission. La BIAC, dossier BIAC, Tokomi na niveau ni. C'est dans cette émission. Bande Konangai, 2 militaires bakoufi na Bandundu na village au Bengi Kizwa, 2 militaires bakoufi accident basala qui excès de vitesse. Ndenge tozolo babo nzo tona bangweza na morgue. Masolo na député. Avant d'aborder ces quelques questions que nous allons aborder rapidement. Parce que l'image de côté la bino kozala mo ebele. Mais na lingi na expliquer bino une chose. C'est en rapport avec Eliwaya Mama Chako. Mama Chako akufi, ça fait longtemps. Ba o ba kufa ki sima ba kundi bango. Mais elle est bloquée. Ndenge tozolo baboye na belela ki na lobby ministre ya Kiturea, c'était prévu qu'il y a ça là quelque chose mais ça a tardé. Bandeko va s'organiser autrement entre-temps Mogijo mutu azalaki ko travailler na maman Chako yena cadre na ye parce qu'aza parmi batu oyo atreta to il sakabino et il est à la tête. Il y a le quoi. Va s'organiser autrement parce que ça a trop duré. L'État ne réagit pas. Et Nyoso et Kozonga, de quoi les airs salité bino va député parce que va député va ça la Nyoso. Je vais vous parler de ce que j'ai vécu dans ma Gamouabiak. Lobby Réseau Bima, la clinique quinoise, comme d'habitude, à partir à 8h30, 9h, il faut battre à la Kuna parce que déjà ce qui va 10h, corps ça sera là. Maintenant, je me pose la question. Maintenant que le corps sort pour que l'État sera-t-il représenté, oui ou non? Ce qui l'État cause à la représenter, quelle sera l'attitude de l'État après avoir fait traîner Bembe Pamba, bazo salelo comme mon côté? Bakoya va déposer gerbe de fleurs ou bien bakosa la ndengeni. Et c'est ça le problème. Je dis toujours aux gens, quand vous occupez des fonctions, acceptez de les assumer. C'est quand même compliqué. Ce qui moutou le col à Mama Chako, batu ba marqué histoire et théâtre namboko. Mama wana banda depuis kala, ti lelo. Pona babi misambongo kaka ya kokunda, eza problème. Et ça li moi passe eza compliqué. Donc bande ko lobby, tozo kende kokunda Mama Chako, ngonga 8h30, to komi déjà na clinique quinoise. Ba manifestation ndenge sale makaba 10h ba ko lever corps et kenango nyevo ko ya attend on peut faire ça. Bandeko ba militaire ba sale accident lobby na village wana ba bengi Kizwa oyo bazalaki ko kende ko rejoindre général même mbango oyo ba kendaki nango ba eko beta tono 2 militaires sont décédés bamso bazokizoki. Il faut que yeba ndenge nini akokumba quel que soit pressé. Nalobaka na batu, ce n'est pas parce que lati tenu nde ko sala accidenté. Ce n'est pas parce que lati tenu yo wana bako tuta yo na nzela. C'est vraiment important de comprendre. Parce que ndenge tozali awa, ezala batu qui font quand même les efforts. Ya ko sala quelque chose. La police awa na mboka na biso, oui, ezala ba policier musu bazo salaka makambo ya mabe. Mais d'autres policiers
la police en général. Il faut qu'on respecte la police. Dans n'importe quel pays du monde. Kaka awe pa na biso nde police na ebite. To sala ndenge nini. Soki police na biso to linyango te. Biso pe to zape. To bon makasite. Que la police n'existe plus. Mais pendant ce temps, quand on parle de la tracasserie, bazolo baboye, et pas la police. Maintenant, Sankuru, le général Kyungu a engagé la police, il y a Kofongola Banzela, Kokata Kosala Misala. Je vous propose de suivre cet élément commenté. La province de Sankuru, Azana Lusam. Il a personnellement donné le coup d'envoi de ces travaux en présence du commandant du bataillon FARDC, le major Alain Chico Bissessou. Les travaux ont consisté au débroussaillage, au débris-remblayage et à l'élagage des arbres. Toujours dans le cadre de ce programme, le général Paulin Kyungu Banza, sans le moindre financement, a décidé d'entretenir les 2 radeaux passerelles sur les ruisseaux se trouvant sur l'axe routier Lusambo-Lukengu, entité située à environ 12 km du centre-ville. Cette heureuse initiative, prise par les hommes en uniforme sous le leadership du général Paulin Kyungu Banza, est saluée par l'ensemble de la population de Lusambo qui a depuis longtemps appelé de tous ses vœux à l'entretien de cette route qui sert également les paysans de Lusambo qui cultivent dans les environs de l'aéroport de Lukengu. La population se réjouit également de l'accompagnement des hommes en uniforme du Sankuru à l'entretien de cette route, lequel entretien intervient au lendemain du Conseil des ministres de la République qui a ajouté une autre mission à celle régalienne des FARDC et de la PNC, celle d'accompagner les communautés locales dans le développement de leurs milieux respectifs. Voilà. Général Kyungu soki boyebi ete azalaki colonel awana Kisasa. Azalaki commandant pêcheur pour la ville ya Kinshasa. Awa na place mususu bateki wana ya nini ya en face ya poste. Il était là. À un moment donné balobité tolingi wana lisusu te. Ba diviser. Il y a eu même de petits problèmes, ba polémique ne bango basalaka na domaine na bango. Ba ye comité colonel Kyungu accueilli na Lubumbashi. Lubumbashi a travaillé comme général. A commis pe ba benga bango soki ba commissaire adjoint. A commis commissaire adjoint. Na sima nango ba déplacer ye balobi yo kolongwa o kenena Sankuru kuna. Azali kaka boy. À vos ordres. Il est là en train de travailler. Nakuta général Seguin Ngoyi. Il nous a sauvés dans Mbandaka. Donc, Moussala, il y a la police et Angouane. Il ne faut pas qu'on se mette seulement à diaboliser. Mangouane va Sala Moussala. Il y a les brebis galeux. Oh, Tokoti Konobazo fingi à la police. Oui, mais il ne faut pas généraliser. J'ai vu des mesures. Maintenant, j'ai suivi le général Kassongozani. On a l'ongoli va ujana menazu ba policier mususu natie. Mais au changer le gomogota. C'est la même police. Problème na biso ezaya que la police partout dans le monde, babanga ka la police ceux qui ont ça la mabe. Ba se sentakane en sécurité, ceux qui ba moni la police, ceux qui ont na place à mabe. Ceux qui ont commis place à mabe et comme la police, aux a rassuré. Mais ceux qui ont l'igno salamabe, la police est babanga kaye. Ça m'a toujours étonné. Il y a bato comme on a mutu. A viva na poto, azali banda, atala ka ceux qui ont moni la police. Ba comment que vitesse maximum, ba komi 40. Il y a zana 30. Dès qu'a moni la police, azongi ici na 25. La police est babanga kaye. Mais la manière dont nous sommes en train de nous comporter, c'est la personne qui respecte la police. Na quartier na basusi atwana mutu azo respecter te bakulu na wana tosi to moni na Kinshasa bake ba papi policier machete. Et nanzela on a déjà vu bazo tuta un capitaine na kitam akufi. Oui. Mais je sais que yamabe pezali la tracasserie yo policier ko senga mutu mikanda te soki mutu asali mabete. On demande jamais les documents sans qu'il y ait une contravention. Attends mboka mupaya ezalakate.
moto azokumba kaka boye bien baya kosenga mikanda ebandi boni basengaka mukanda soki problème ezali nde basengi permis de conduire basengi assurance ainsi de suite parce que bamoni ke okoki kotia vie ya bato mosusu en danger. Voilà pourquoi. Mais chez nous okomonaka policier osali eloko moko te bazwi mbaso batieli yo otelema wana. J'en ai vu un jour naleki aye wana telemisi nga neti azotelemisi après wana molobeli pesa biso nazwi mwa mbongo napesi deuxième fois troisième fois nalobi amoni nga kana musika ye wana azoya nalobi omesani ya papa omesani makasi. Si je t'avais donné, c'est parce que je sais dans quelles conditions vous travaillez. Je vous défends. Bazo telemisa bino de 5 heures, ceux qui na heure nini, et l'autre est on peut se comprendre. Mais comme à l'okola, un droit il y a chauffeur à saler le comme côté au télémisier. Oh, à saler le comme côté au télémisier. Bon, attendez. Dans ce pays, dans notre pays ici, toi si ton moni policier, mutoazo kumba. Alati lunette. Il y a fumé. Azokum. A télémisier. Wana télémi. Oui, monsieur. Wana lobi papa. Na salini. Alors, au sale infraction. Infraction ni. Alors, double parabrise. Ah. Double parabrise, ça veut dire quoi? Parabrise, ça va nous juper lunette au lati. Oh, mon pays. Combien c'est super. Toyino vaka na bamaka moko boy. Allez, suivez-moi cet enfant-là. Kanga mutema parce que koya kokweya. Nengo komona mwana wana nenga zotambola na bamaya na mabaya siko na se. Et puis na expliquer bino mwana wana soki azanani. Voilà. Ozo banga ke okoya yo mukolo okokate place wana. Metala petit wana nenga zokati. Ba vi ya biso ba villageois yango wana ndeko Eliezer yewa. Wana tangu nazaki petit. Ndeko Eliezer yewa. Tangu nazaki petit. Mina batu boluka ka chief danga ndeko Eliezer yewa. Bobo mbangwe jour bocha lisusu. C'est compliqué. Matata Pogno Mapon a ici 5 heures de temps devant les juges. Kosamba. Comment na nani? Matata. Papa na nani? Mapon. Obota mawapi? Est-ce qu'au bala? Est-ce qu'au bota? Ozala bara combien? Moi, Ozala kamusala nini? Est-ce que yo basi ba kondana yo biloko biso to mona yango wana? Matata subit ça hier pendant 5 heures de temps. Et ça continue. Mais jusque-là, l'acte de naissance d'un crime, c'est le jugement. Ce qui va juger, nous va l'obiter. Voilà. Nous attendons. Mais entre-temps, l'affaire n'est pas terminée. Mesure conservatoire au Conseil des ministres va décider qui. Otozaji ko chama kede. Bayoki yango. Le sac place bozai. Chéribin okende à suspendre Saïba. Bakaboli kaboli. Boga nenge bazo kabola. Suspendre koto, suspendre kote koto. Chéribin okende à suspendre Saïba na Onatra. Eh, qu'est-ce que j'ai dit? Na Ojefrem. Julien Paluku à suspendre Kitebi na FPI. Nyonso tu wana zanini. Ba mandataire nyonso tu wana selon le rapport de l'IGF, baza soupçonné mais ils ne sont pas encore condamnés. Na basali crime te.
mais basuspendre bango ka pona procédure ekende malembe ezala malamu pour que batu bakoka koyeba qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé dans les entreprises publiques. Mais na kati wana OCCP basuspendre. Donc eza Adel Kayinda zo préparer ya ko suspendre. Seribe okede moko ko ngwe lengi. Oyebi poste jour bano makabatu bayoka kesengo mais jour akotika. Na ba suspension ya modèle oyo oyebi te nini ezozela yo. Eza okende kolia vungure. Est-ce que kotika la libanda? Est-ce que kozonga na poste wana? Parce que soki ezala mutu bankete bakutiki yazane le côté. Akozonga na ye na poste na ye. Il s'agit de mesures conservatoires. La suspension temporaire. Ce n'est pas la révocation jusque-là. Et voilà. Donc, Neto Solo Baboui, OCC, FPI, OGFREM, Bazak Soji combien? Nazole Mbakotang. Ba mesure quoi? Samalou Konde a insisté. A dit c'est bon, il faut. Bazwa ba mesure. Et c'est la même chose que bandeko ya onatra balobi makambu ya port. Il faut makambu ya ba port oyo batu basala nini ba exécuter yango. Parce que zoboma onatra. Nous étions là devant l'onatra. Naba Congolais. Suivez-moi l'ambiance, comment ça s'est passé. Tout défini à venir na biso. Et ça a été ministre toutes les informations dossier liboso il y a 207 millions to limbolela bino position na biso ndenge tokozala lobby mais avant tokende lobby dossier ya 207 millions. Deuxième dossier tokobanda dossier ya paye. Troisième eza dossier ya mpona no profonde makambo ya to na koloba na 207 millions. Quatrième dossier ya baport privé basali onatra na lingi bolanda biso na bokebi. C'est très important. Avenir na biso ezali awa etoza na maseki ya kosala te po entreprise oyo ekende na kosenga na mutu nyonso bandana ba port osukisa na 207 po yango nde basali bazokuna il faut comprendre bien oyo kosukisa na 207 bon na bandana ba port na ya kosukisa na 207 na taux d'échange salaire eza deuxième point salaire deuxième point bokoma bon na oyo etali ba port oui mama nayoki salaire na koloba oyo etali ba port boyebi ke dossier ya port en eau profonde ezali oyo babenga yango koboma peuple. Nous sommes un peuple et tokoki kondima injustice jamais. Boyebi privé oyo alingi atonga port en eau profonde azali actionnaire na baport privé e ye mutu akofinanse mbongo ya kotonga port en eau profonde. Na kati kuna baekarte onatra balobi kolongwa banana juske na bomba baporo nyonso ezala lisusu ya onatra te privé azwa yango ezalaka tolobi oyo ezali koboma onatra ya liboso biso ntango décision ebemi na conseil des ministres toréagir vite tokomeli premier ministre tokomeli ye tolobi boye baja basali ya onatra baboyi décision wana NON. Nous sommes un peuple, jamais tokoki kos'incliner na ba décision unique. Non, non. Deuxième chose, comment voulez-vous que port ya banana eza port ya onatra et que privé apoto la biso avenir ya bana onatra soki totelemi te société c'est fini. Nakosenga na bino détermination mutu moko abanga te soki biso
na bapromese oyo kuna bapesi biso toboyaki tolobi non. On attend d'abord biso tokomeli premier ministre totalisiye tolobi nulle part ailleurs que le président de la République asenga na baministre bokanga baport et baministre baboyi kotosa chef de l'État. On est où? Comment voulez-vous qu'au lieu ya kokanga nanu 9 fois alors que toutes les décisions lors de la 46e 52e réunion du Conseil des ministres et le bâti crée la fermeture sans délai. Au lieu de kangana nous bakor, bino bawelisi, bo pensa privé, gestion, construction, ya porono profonde. Bado la tira, bo sambe la kaya solo. Au même moment, ba annoncé arrivé ministre de la transport, na délégation, ya présidence. Toyebsi bango, biso bokokuta biso, liboso ya bâtiment, ministre yaka, oya koyebisa biso, gestion non profonde, par quel mécanisme, bon pensa privé, rapport privé, et bon mis en entra. Comment les choses, bon rapport à Yabanan, bon pensa en privé. Est-ce que Ezalaka, bon on entra, oui. On entra vivant. Bon on entra, il faut que la kissa, protestation à biso, que tu as contre les Rokoana. Pour ceux qui te l'allient, et que comme histoire, avant le président intersyndical, même système, Bandeko Abazala qui bosso nanga, manque de communication, manque d'expérience technique, Batonga rapport privé, conséquence nanga, telle honte zako subi l'élo. Et les mêmes personnes, basale l'autre côté, l'élo, basale dans les couloirs, il y a des fournisseurs, mais il faut faire attention. On a été vivant. On a été vivant. Bon, on a été dans le dossier à nos profondes. Complicité, et ça peut y avoir 4. Comment voulez-vous que maman a projet en Dengawana? Et puis, dans les indices clairs, Batomoussous, il y a un attrait, basé à 4. Est-ce qu'il y a un binomoko? On attrait, oui. La Sicina nous dit, la zone développée. La Tangaka. On attrait, oui. On attrait, oui. Deuxième chose, le Premier ministre, comment voulez-vous que na kati on atra bo pesi biso ata projet ngote to yebite pour no profonde et lingo lobani l'état ko bénéficier combien et pour écarter on atra une grande entreprise représentée dans les 17 provinces. Le président Tshisekedi, vous êtes le président de la République. Ozawana pour la peuple, pour nos profondes, na privé, et ça piège pour nous. Peuple, Bissotoboy. Comment voulez-vous? Et que Balobi, Banavir Nyos, et de le Makakuna. Ce qui signifie que, n'a pas remonté, donc on soit sur navire, chemin de fer et Sainini et Koufi. Est-ce que ce qui est solo agent, parce que Moukolo signe un contrat, vous prêtez seulement que vous ne trahirez jamais cette entreprise. Parce que Léonatra, ça, Nayeb Sabino, dans le fond. Comment voulez-vous qu'en dépit, il y a violation grave, alors que la loi, si la gestion des ports, nous avons voté. Ce qui signifie que la gestion des ports, c'est l'ONATRA.
c'est Mibeko wana de président Robaki, l'ordonnance de 1971 signée à ce temps par le maréchal Mobutu et le but Bapor Nyos et ça l'a géré na Onatra. Grand monsieur. Mwana Kolo Pango. Azala locataire te. Papa, Panja vérité, il va la norme à l'ennemi. Ton ennemi nous tombe dessus, papa. On attend de Koufa, attend de Koufa. On attend de Koufa, attend de Koufa. Baba sérieux et continue à tabouiller on attend. Senti Mamani Mandeko. Balaiser, Maman Mabunaka Bona Peuple. Oh, Biso de Tina Maman Bona Koraba Kamana Biso. Ma continue à tabouiller on attend. C'est-à-dire de comme la roue. On attend dans la sérieux. On fait ça, on fait ça comme on dit à même Bible lobby, d'accord, il y a ma camopayate, et c'est la canne à ma bamboli. Naïb Sakibinoke a fait des amounènes. Député Nabiso, honorable Lézé Tamboy, moi n'a pas le pangou. Parce que dossier pour un nom profond, dossier, il y a pas privé, ma dossier à 207, situation générale, barrière et l'équipe. On en a trois, c'est des Fabino, Azad député national, Rol Naye, Azali représentant Nabiso, dans le Parlement. Et puis Yemoutou, Azako et Debisoming, à travers Ngaï, ma démarche belé, Fotokoma, et si Kotokomi les lots. Sans tarder, donc on fait ça, honorable Nabiso, de Fabino, Ayoka, après Sabiso, et Topesaye, dossier Mobimba, à Kendo Pré, Premier ministre, au Pré, président, Ayeb Sabangoke, Banonatra, Baboyi, projet Wana, Tolak Sayango Toboyi, on a Fatih, Matala 2023, donc on vote, on attend Fatih. Bouger, on attend Fatih. On y ça. Na moni tangu nazoya bande musu bazana kanda boite. Oyo kangai na ebibino bien. Même temps nazoya na moni ba musu yete biso tozo c'est la ministre boite. Bokanisa kina yoga yite na yoga yite. Na eba na kanda na bino. Nanenge bwajisaka soki bozana colère na ebibino. Est-ce que zamba la liboso na ya awa? Na lingi boyo kangama muke. Na yokati sango ya makambu oyo esila kate ya onatra. Parce que soki to konte bambala onga na sina ye awa. Na ebite soki eza 40e fois nazokoma awa.
na banda koya awa nazalaki nanu député te nazalaki simple journaliste boye te lelo lisusu na ye bien que naza député nalobi nazaka mwana musala na bino boye te mais nalingi boyokanga mwa muke tozalaki na président Armand aye amoni ngai ya expliqué nga nalobi na ye ke posa na ngai eza ya kokita onatra te parce que ça sert à quoi ya kokita soki toza na solution te kokoma lokola tourisme tozosala boye te insiste alobi te lundi oya nanu parce que okokanisa ke o nga nazoloba nga nde mutu nazali koinvente comme ça oyoka bana onatra bango moko boye te mais nalobi avant naya il faut naluka ndenge nini akokota en contact na premier ministre bozokanga oui nayebi ke ministre ya transport akoya mais posa na biso ezaya toya botala baveste na biso te tozoya te mpo na botala bilongi na biso te oyoka ngai oyoka ngai nayebi bino bien ezaya te ke boya botala kaka bilongi na biso parce que oyo bozozela eza solution na makambo na bino boye te même la Bible dit tu mangeras la sueur de ton front est-ce que balobi okokufa nzala mpo na mosala na yo biso tokomi na difficulté ya koloba na bino surtout biso baeli na bino boyokanga malamu parce que mboka basalaka politike mpo na biso moko te eza mpo na peuple parce que biso tozalaka barepresentant na bino toyokani alors nakomeli premier ministre nalobi monsieur le premier ministre na onatra bazomenase avant ke batomboka makasi il faut sala nini oyamba bango c'est ça démarche nazomene ndenge nazoloba awa place azali azoyeba nazalaki koyebisa président Armand nalobi problème eza yanga te nous sommes dans un pays oyo toyebaka koanticiper makambo te grève esalemaka jamais sans ke baavertir bato mais bato bakangaka matoi sans koyoka et le pouvoir que nous avons cherché n'est pas de rester dans des bureaux pouvoir toluki eza ya ke siko différence ekozala nini tozalaki kokria changement soki ti lelo depuis janvier 2021 bofutami te siko komba na biso eza na sens ça pas de sens je le dis bien tozakuna sikoyo boza na bana boza na mibali boza na basi bofutelaka bandako il faut bose déplacer boya musala bokosala miracle nini tokominana na mamasuwa bozokanga malamu onatra oyo ezalaki générer au moins 15 millions de dollars par mois paiement ya bajan je crois l'enveloppe est estimée à 5 millions lelo sikoyo bafongoli baport ya ndambu comme bazaka na politique na bango ya koboma Congo mobile on a dépouillé l'onatra de ses pouvoirs de son pouvoir de sa force dépouillé lelo j'apprends selon ma information na zanango l'onatra produit moins de 5 millions c'est-à-dire il y a d'abord un manque à gagner pour l'État mais ceux qui balobi ke onatra bazana désordre bato bakomi kokimela na nini napesaka exemple moko boye nalingi bo retenir yango nalobi eza na tata moko abotaka na ye bana kaka azaki na bana na ye 5 mwana moko abeli alobi olie na mema ye na hôpital akufa kaka na kobota mosusu est-ce que papa wana aza normal et c'est ce qui se fait dans notre pays basociété na biso ya l'État olie babatela yango bango mangu kokreaka basociété ya sika na bapaya na kati Vraiment. banda depuis que belge akenda nakoki kotuna bino awa tosi totongi nini nyonso batongela biso j'ai posé la question aujourd'hui nalobi depuis mundela akenda nzela nini biso tosi totongi biso moko eloko te musala na biso bibamba bandako ya mike onatra azalaki nango awa nyonso spolié avec la complicité ya bakonzi entre guillemets ndoki ya congolais aza congolais ye moko boye te alors nalingi nayebisa bino
boyokela ngai nalingi nayebisa bino likambo moko. Même awa na ye komona bino, j'ai continué à me battre. Ngai naza député azaka chef de yango bomoni ndenge nazotambola boye nazaka ni garde ngai moko garde ngai moko chauffeur ngai moko secrétaire ngai moko parsec ngai moko nazaka simple représentant na bino. Bozokanga qu'est-ce qui se passe eloko nga na kosala en tant que mwana musala na bino, bien que le premier ministre ayebisaki nga lundi ya semaine passée kakoyamba ngai na basyndicaliste. Bon, ngai estimé que dossier oyo eleki niveau ya ba ministre. Dis-moi ce qui bino bato boyebi vérité boyeba. Parce que ça demande l'implication de plusieurs ministres. Nous avons le ministre des Transports, qui est mon vieux à moi, Cherubin Okende, Eli Lokola Bino, Bisso. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons le ministre à portefeuille, l'honorable, c'est aussi un député, l'honorable Del Kainda. Mais j'estime que Moutouazana solution Yamakasi est un premier ministre. Ce qui était est un chef de l'État. Dis-moi ce qui vient alors, j'ai continué à insister. Ce qui n'a l'ongwa, n'a kobenga lisusu premier ministre. N'a l'obanaye ke bino bolingaka. Kaka ce qui est yindi, si on est bolo kindengeni ya ko négocier. On a lancé un préavis à grève awa. Préavis ngweza ya pambate. Botika ka lokuta wana ya mboka ezana mbongo te. Vous bradez le pays et puis vous oko sa makambo. Mbongo ya kokuta batunde mona nakate. Mais oyo ba ya biso to yoka tangu bayiba kayango. Est-ce que possible yoki na mboka oyo ke bayibi $100,000? Bayiba ka ba million. Alors, on ne doit pas rester dans les conditions telles que biso tozoko saka batu kaka ke mbongo ezate mais kaka ke oya yibi 15 millions oya yibi 200 millions siko bakoyiba oyo ezalaka te ndenge nini. Alors, ce que je vous prie, n'hésitez pas. Ngai nazaka simple mwana bitinda na bino. Toki malamu. Awe za meeting politique était, tous appels pendant campagne était. Ce que j'ai dit là, je ne le dis pas pour flatter qui que ce soit, je le dis parce que c'est comme ça que je me comporte. Parce que si nous faisons ce que les autres ont fait, que nous avons critiqué, donc nous n'avons rien fait. Parce que même quand nous parlons changement, ce n'est pas que sous Kabila, chaque jour manifestation. Les lois sous Félix, c'est sous manifestation. Non, ça ne va pas, non? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Je l'ai dit. Parce qu'on doit rester à flatter les gens, ceux qui ont collaborateurs et chefs de l'État, ceux qui ont ministres. Moussala na yoeza kozala mwana moussala ya population. Ce n'est pas la population revendique que toi tu es dans ton bureau climatisé, ça ne va pas, non? Moi, je vais continuer. Je vais faire dans ce 2-3 jours. Ce qui premier ministre andimi ko yamba bisote na kosenga bino to kende pa na yena makasi. Boyokanga na do répéter. Parce que ndenge tozali awa boy. Même ceux qui ont initié interpellation à ministre, bakoloba o union sacrée. O Eliezer aza jaloux parce que bimaki ministre te. Yango na lobi bo ekoleka pété. Yango na lobi boy. Ceux qui jusqu'à mercredi Premier ministre andimi ko yamba biso te ngana za député premier ministre ngana chef na ye. Voilà. Il faut qu'il comprenne ça, qu'il lui respecte quand même les gens. Ce n'est pas que to bonde la kalokola to ya kolia epa na bi. Je l'ai dit, ce qui jusqu'à mercredi le premier ministre andimi ko yamba biso na délégation te. Ngai na koya muto akima te, muto akitse. Soki andimi ko yamba biso na délégation syndicale te
pour trouver une solution avant nakoya awa ngamoko liboso soki bakobeta masasi babanda koboma ngai que j'ai dit soki ezana moto abangaka liwatikala na palais. Voilà. Alors ce que je vous demande ezaya que ngai nazozonga dans ces 3 jours de l'autoza lundi lobby mardi mercredi ce qui est simbité ngana kobenga président Armand. Comme ça vous vous arrangez les jeudis biso toko kende akokuta biso liboso a porte na toko bandila kaka na soki si wana pona lelo. Merci. Bano notre nayebisaki bino debande lui député à Koya parce que tozalaki na ye nakendaki koluka ye. Pourquoi? Parce que azali parmi les meilleurs députés oyo soki toimplike ye tokozwa solution et que toyambi ye nesengo topesi ye ndenge alaki biso na akompanye ye nazoya. Voilà. C'était ça, ambiance na biso yangoa. Biso tozaba na misala. Soki population bengi ngai naki. Soki population bengani ngai naki izandengwa. Mais on ne va pas négliger. Mais ce que je fustige, ezaya ke otozalaki kolobela eya sikoyo. On doit prendre des mesures oyo ko permettre que va sentir qu'il y a changement. Na vandite lelo nazwaki rendez-vous na premier ministre pona komema bandeko. Musala na biso yango wana. Tu député olobi na parlement. Olongwe na parlement. Okei kokutana na population parce que otozoloba na parlement eza oezo uta na population. Olobi na batuke voilà. Eloko na kuti yango population zo senga boy. Après on ko pesa celle qui gère au quotidien parce que bazo mona batunyo so wana te. Ba mona kabiso ba élu. Ba député ba sali boy, ba député ba limitu ka ba député ba mona kabiso ndengwana. Et ça avec raison. Ba tu batinda bango wana. Je vais vous faire rire. Lelo, j'ai passé en direct dans Top Congo pour na kolobela makambo biaki. Ba tu balobi ndeko Eliezer, yo esko voter loi nini yake biaka zo ngisambongo. Vous sentez que tout c'est sur ndeko Eliezer. Tout c'est sur les députés. Il faut que voter Mobeko pour que biaka zo ngisa. Non. Il y a ceux qui sont censés, les lois existent. Mais bandeko, bazali ko escroquer biso na complicité à bandeko na biso. J'ai expliqué la biak. Qu'est-ce qui se passe? Bazu serveur batie na Liban. Mbongo bapa ya combien babungisa mbongo. Tango batie quelques-uns de nos frères pour que bafuta kabatu. Babandiko yokana na batu. Soki olinyozo mbongo na yo ndima toka bola 50% 50%. Soki ezalaki 5 000 yozo 2500 biso tozo 2500. Wana bandeko na biso ba congolais. Mbongo na yo wana okomi konyokwama. Onyokwama pona kozwa, onyokwama pona ko récupérer ka mbongo na yo place obombisaki. Mais toi crédit. Awa na Congo tozana ba banque, banque ngweza à côté ni. Banque est à côté ni. Pourquoi on n'a pas de banque internationale ici? Tozaka na consommation locale. On octroie les documents en désordre. Et batu oyo bazo pesa ba documents en désordre, baza batuni. Ba congolais te. Et le document qui donne, il les donne pourquoi? Bazo kwa isa kabiso na mutambo. Et la conséquence c'est que tango zo pesa document na ba banque o eza crédible te. Ba banque o eza crédible ko ya te. Parce que c'est milieu pollué.
On vole le Congolais tous les jours. Nazo yebisa bino kala mingi tena kobenga bandeko nyonso ya My God rêve. Bandeko ya likelemba. My God. Ba oyo ba escroquer na biloko oyo. Oyo ya blockchain. Oyo soki ndenge nini. Nazo benga bino kala mingi te. Tokosala une grande réunion. Nous devons nous coaliser. Nalobi ndeko moko alobi ndeko Eliezer yo tika kaka makambo wana nalobi ba mesana ke soki ba meli ba Congolais mbongo après ba kotika. Oh, bah comment on a besoin pour une guitare? Alors, tout ça, c'est avec la complicité. Le Conseil d'État a suspendre les liquidateurs. Batie bamsou. Bazo il sabiso adresse te. Toyebi wanani angote toke natako toke pona kozwa mbongo na biso. Et nous devons récupérer notre argent avec intérêt. Ce n'est que normal parce que ya bango appelle ça kofelete. C'est compliqué bande konangai. Nazo suki sawana pona lilo. Mais chaque fois que nous sommes devant un problème, au commandant, au lieu à total dans la même direction, oya fini oyo, oya fini oyo. Au mani ba Congolais ba tutu ba bandi ko sala politique. Pona nini mpia keleki dans le pays où ba to bazana pas cité. Ba yeba kata ba membre ya gouvernement. Makambo politique. Combien de ministres y a Trump va démissionner? Ici c'est tout le monde qui s'entend la politique. Ah bah misi, Jeep. Et puis bah Tchani, Congolais. Tout le monde fait la politique actuellement. Mais bande konangai, ce que j'ai dit c'est quoi? Total à ce qui nous concerne. Bien que wana batu bakufi, batu bazate, comment na ndenge ba koluka ko escroquer batu. Ba o basi bakufa pona ba famille na bango bazwa mbongo et kozala passe. Ba kopesa ba neuf, mais on ne va pas laisser. Même ceux qui ont bungisa ba bordero. Tout est numérique. Ba kochaka komona yo batali ba komona client boy na boy. Dis-moi, banabiso que serveur est zik. Mais qui ne nous protège pas? L'État à travers la Banque centrale. Nous attendons beaucoup. Il y a des gens mais il faut voir que les gens qui sepela que la nomination zui et que ça tourne à Okende na prison. Plus de 243, 998, 311, 332. Mais avant de terminer, la situation en Afrique du Sud. Ezo inda. Na jobur mikolo yo moyen ya ko vivre zate. Ba business bazo piller, ba nini bazo piller. Voilà la politique là où la politique africaine amène le pays. Bon là on a quelques images de l'Afrique du Sud. Why were you looting? Why were you looting? Why were you looting? You know what's happening, guys? I'm inside Watercrest Mall. Absolute chaos. Unbelievable.
I can't believe I'm witnessing something like this. What a shame. This beautiful country is absolutely fucked. Look at the fucking pandemonium. I mean, it's absolutely criminality on an extreme scale. Watercrest Mall is absolutely destroyed. Voilà, tomonani lisusu lobi ndenge tokutanaka. Merci.